Mbote na biso to pesi mbote na libota nyonso ya Chantal ya Nzambe TV. Libota oyo ezosepela ko yamba ba video ndenge ezoyela. Mbote na bino. J'espère que vous allez bien. Le sambo nangezaka ke Nzamba batela bino boza na kimia boza la bonne santé po bozo atana kotala ka ba video pe ko partager. Bozo atana ko s'abonner na ya ko s'abonner na chaîne. Ko commenter, ko partager, ko liker. Voilà des soucis na biso pe soutien na bino. Vraiment, tous en avons besoin. To pesi biso nyonso mbote. Baya to yesu na lisolo moko oyo esali su pasi. Koyoka ndeko moko azalaki na Belgique, amibwaki na 4e étage po azalaki su na musala te, famille oyo atika na mboka azalaki camerounaise. Famille batika na mboka bazalaki kotia ye pression kozanga nyonso likambo nyonso ye fo asalango et amoni ke azalaki su na makoki te, vraiment amibwaki na 4e étage akufi. Bayaya ndenge toyaka na ndenge bandeko babimaka bakendaka bapoto kotinda mutu na poto eza malamu. Kasi réalité ondeko wana azokutana nango na mboka oyo tindi famille bosanganaki boyokanaki botindike boyokanike botinda moko na bino na poto po asungaka bino eza malamu. Me ba réalité o muto botindi ake kokutana nango bino boyebi yango te. Koyoka lisolo ya pasi ya mwana mwasi oyo ke azalaki na mobali te. Me mwana moko mobali akutanaki na ye alobi ke asunga ye bavanda na ye balingani asunga ye mwana wana mobali akamata akimi. Mwana mwasi azalaki lisusu na possibilité te, aza lisusu na makoki te ya kosunga libota na ye. Tala mwana mwasi amoni kaka ke asukisa na ye vi na ye amibwaki likolo ya étage na 4e étage akoye akufi. Po bandeko bazalaki basenga o baloba o basenga o baloba o bandeko na ngai biso bato oyo totindaka bandeko na poto biso bato tozalaka ke tozana ndeko moko azwi chance ya kobima kokende poto tango tozolatisa ye charge ya libota nyonso tango tozosala makambo oyo ndeko azokoka lisusu te ndeko amonika komi na suka. Pona nini famille ezotia ye pression, pona nini famille ezopesa kimia te. Ndeko azangi kimia, amoni ke malamu amibwaka na ye, akufa na ye. Siko ye wana akufi, bayaya, lobi bokolele pa nani. Lobi bokosenge pa nani. Po ye mutu azalaki kokende, atinda, nyoso boya sala ye wana kamati akufi. Botikali siko bokosala ndengeni. Namoni lokola bokozwa makasi ya kote bandeko wana bakozwa makasi ya kotelema baluka. Eza pasi bandeko wana basala ni bazwa siko makasi ya koluka paske mutabandai kozwela bango mutabandai kosunga bango ye wana kufi. Bandeko bazotikala na Afrique biso ba oyo tobima toye na bamboka oyo tozali oyebi ndenge ndeko no azobika te. Ndeko no azonyokwama yo lalaka pongi kobanda ndenge okotaki mba mususu 19h olalaka okoti okende kolala banda 19h ti 6h olali vraiment pongi esili. Mais awa pongi ezalaka ya pasi. Mutu moko alalaka kaka 22h po alamuka na 3h. Wana asali combien de heures? Bandeko botangelanga combien de heures? Asali ba heure boni ya pongi. Olali 22h po alamuka 3h du matin. Osali combien de heures? Oke komata na mbeto na 23h po lamuka 3h osali bangonga boni na pongi. Bayaya eza facile te. Bayaya eza facile te. Eza pasi. Pe tango ndeko na yo aza na mboka ya boye azobundana na bapasi ya boye abundani atindelo $100 mwa $100 wana kaka otindela kinga moi $50 wana kaka otindela kinga yaya est-ce que oyebi ndeko na atelemaki ba air boni po abimisa $100 wana atelemaki ba air boni po abimisa $50 wana oyo apesi yo
ye azobundana batindela yo bafuti ye afuta courant afuta ndako afuta mai afuta voiture afuta babile osilisi nano kofuta babile oza nango te mbongo bafutelaki esili mbala mosusu ozangi ata $100 mwa $100 oyo obengaka mbala mosusu nazangi yango mpona tia provision na ndako ekutani ke yo oza na problème nakosala ke namisakrifie ngai nazanga me nasala nano nasunga yo moto oza kuna do ntango ngai nazosala bongo oyo ozomona ngai sikoyo ngai zoba naza zoba te bino mpe bokenda kuna bokoma komona biso bato totikala kaka pamba biso tomona totikala pamba me bino bosungaka te ata mokolo moko te ke yo kozwa ata eteni ya mbiso ozuki ezwa natindela ndeko na ngai mpo ye mpe aza kosepumone mpo na ngai yo basungaka yo me yo osungaka te me moninga azwi chance ya kosunga yo yo oza kobenga lisungi ya moninga mwa lisungi wana mwa eloko wana mwa eloko oyebi bitumba nini moninga abundi oyebi moninga nzoto ezangaki kimia mpo abunda kaka mpo azwa mwa eloko ya tindeli yo bongo yo kutu moto olotaka ta ndoto ya kotindela ye te ndeko no akenda bisika akenda abota mokolo nini osomba ata mwa bashushu ya pamba mwa biloko ya afrika wana bopesa ya apesa bana zwa oyo tindela ta pesa bana na yo bango mpe balata bamonaki azalaka mpe na baanti azalaka mpe na baanko na bisika oyo na Congo na Afrika esika batikala yo tindaka te yo opesaka te me lisungi moninga azopesa yo yo oza komona ngo eza pamba sikoyo mpo na libota oyo lokola moto azalaki kolukela bango ye wana kofi naza kotuna bakosala ndenge nini bakosala ndenge nini basala sikoyo ndenge nini bakoluka te kuna ovandi moninga aye poto aye bazotindela kamwa mbongo zwa mbongo oyo sala eloko boye mbala mosusu kosunga famille ozwi mbongo lie na nko ozwi numero obloke mutu wana parce que ozwi mbongo oyo apesaki osala nango eloko mpo esunga libota ozwi numero obloke ye ozwi numero ochange ozwi telefone mosusu moninga azwi zwa mbongo oyo sala mwa pharmacie oyo kosala kuna eske ndeko no akowuta na mboka esika azali akowuta bipai azali mpo aya kuna ya komela kisi na pharmacie oyo sali moto aza na avantage na pharmacie wana eza yo nde okoyoka mutu mpasi okoti na pharmacie ozwi kisi omeli yo nde mutu biloko bapesi yo sala boye zwa oyo teka zwa oyo sangisa mwa mayele na yo bimisa energie na yo tosala bongo ngai lokola naza koto ngai nazwa natindi kuna yo mpe zwa balola makanisi wana ezobima kaka mabe mutu azokanisa malamu ezobima kaka mabe bayaya ezosala pasi esala pasi makasi bandeko totiki na mboka bofongola mitema na bino boti kosala boye bozopesa mutu moko punition te boza kopesa mutu moko punition te mutu wana kaka po aza pe na mwa bolingo nzambe atie na motema na ye po asunga soki lelo bolingo wana elongwe azosunga te bobandi lisusu koluka koboma ye to boma ye akenda kuna po aliaka ye moko asepelaka ye moko asungaka biso te me tala bazosunga bino bozosala nini na lisungi ya moke bozosala nini na oyo ya moke bandeko na bino bazotindela bino bokamati motema mabe bobimisi bozosala bandeko na bino nko banyokwamaka tala moto amibomi vraiment eza pasi mingi bandeko na biso soki tokochange kozala malamu topesi mbote na libota munene ya Chantal ya Nzambe TV bapapa bamama bayaya baleki bao nyonso bazondima kosoutenir Chantal ya Nzambe TV bao nyonso bazolinga kotala kata ba video yango kopartager kokomenter kolike vraiment Nzambe alola pambola bino merci tokutani mbala sima soki yesa zongi te bye.